Michel Mayabou. Émission ya kitoko culturelle, politique, religieuse et Bien, Roger aimait l'empreinte digitale, l'aide des Salvatore sur le net. Hein? Veut dire que l'ISO mon continent net. Ya on a sengi binobola ndaka mingi Congo Gold TV. Congo Gold TV autrement dit Congo Wolo. Na français balobi Congo l'or. Donc c'est de l'or. Donc il faut bolanda Congo Gold TV. Et si ka information a bien, ba news a bien, ba marambutu a bien, marambo bien donc biso tout landara wana. Donc avec Congo Gold TV, c'est pas pareil. Sur l'andi Congo Gold TV, je te bloque. Check. Mboka la biso eza lokola train et longwe na rail. Toujours te ngana ndossé en côté. To pesa ka exemple. Ma konti ka Félix ça ça na comme il faut ba. To la biso honorable Jean Bouba, to la biso honorable Dongo. CGTV. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Mbote bande konanga ya Congo Gold Television, ngande kona bino Gisèle Osambia na zongeli bino lisusu lelo. Kaka na masolo ndeka tolobaka masolo ezali pona kokanisa kokabola mayele ndeni tokokotambusa mboka na biso Congo. Po tango nyoso na lobaka que Congo ezali héritage na biso. Ezali héritage et ezali loko moko faut toluka ko préserver yango. Alors mbala mingi biso ba congolais tozolo ba mboka na biso il faut changer, mboka na biso il faut changer, mboka na biso il faut changer. Mais eloko mingi biso to bossa na que eza batunde il faut pas changer eza mboka te soki biso ba congolais to changer ya wana moni personnel papa la biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba bana ko lobi changement de mentalité ngala o s'appelle changement de comportement so to changer mentalité na biso ndenge to kaniselaka to changer comportement la biso ndenge to sala makamo nde e ko sala que Congo la biso to kokoma na nzela pona minute oyo mboka la biso eza lokola train et longwe na rail. Alors soki train longwe na rail e ko kotambola te. Alors ba deux éléments oyo ezo sala que mboka la biso ezonga na rail ezali ko changer makanisi na biso na ndenge to tambolaka. Omoni na ndenge ya boy na ndenge ya kibomoto. C'est vrai que ça passé. Mutute andimaka que na sali likamwa mabe. Soki to swani par exemple nandeko mambweni par exemple toloba. Atangam na swana ina mambweni ngap na lukake makamu. Soki na eko bete la bio solo na koluka toujours na loba que non. Ngamutu na salaki mambweni mutasalaki ngali kamba mabe. Eza pona ni na français balobi po et mususu kondima makameza ko ndeto zolunga na zone no confort ozolinga ndeto la sa profil bas lelo na nina loba na loba toujours masolo tozoloba eza poto luka to kanisa maile ndeli to tamsa mboka la biso po mboka la biso ekende liboso po ndenge ni mboka la biso échanger to mema ona ndenge ya o ndenge biso to lingeli tozala makambe belé o biso ba congolais na zo ba mentalité comportement la biso o ezo sala que biso tozo boma mboka la biso tout po bala mingi to tcha kaka ba politicien te biso pe tozala kati ya batu oyo bazo sala que mboka la biso ekende
na kukufa lelo na kolobela likamoko mbala mingi tonga na vanda na kanisaka na mitunaka eloko ni tokosala po mboka na biso ebonga na koma ina conclusion moko boye na bimisi théorie moko nga mona kanisi yango na komi yango na bengi yango le syndrome d'Adam biso ba congolais to souffrira na syndrome d'Adam le syndrome d'Adam pour la na bengi yango syndrome d'Adam na jardin d'Éden tant Adam aliembuma te aliembuma sikoyo tant nzambe aye kotuna ye Adam yo oliembuma olie ke ye Adam andi makaka non nzambe na liaki mbuma réponse nezaki nini biso ba congolais peso to lunga bible nzambe yo ka Adam te moi so yo cheke pembe nanga nde mutu apesinga alobi danga na lia yango na lie syndrome d'Adam ngala bengi on syndrome d'Adam donc caractéristique à syndrome d'Adam la kisini o moni a mutu biso ba congolais toza partout to luka toujours ko rejeter faute na liko na mutu mususu tengam na sali yango te o monde ti Adam donc afpesi nzambe faute alobi ke yo nzambe na vana na nga bien wana zena na ba lion na ba mboloko na oliele na nga ba soki ba matonge soki ba madame soki ba fruini na ngopeza ki na jardin d'Éden soki pe ba manga sobe soki ba mingenge yo ovandi na vana na nga na zena na posa moste yo mtozo pesinga mwasi yango wana il a sali makamba bo syndrome biso ba congolais il faut tout dire to rejetera toujours faute na bato tolé toujours ko tenir bato responsable ya ba malheur na biso na ya ba malheur ba échec ya makambutu tondi mara makambute ko rejeter kaka likolo mutubo yo moko par exemple biso ba congolais na mona ona Kinshasa olie osali Thompson olongoli ba branché na linga ba benga on ma tokolo olongoli yango obwaki na balabala ozwi soki eloko nini obwaki yango na balabala ozo vivre dans un environnement moko insalubre dans un environnement moko eza na salité eza sale toyebi que soko ovandi esika insalubrité ezali ekobenga maladie soko ozwi typhoïde to je sais pas quoi quelle autre maladie et combien non comme ta lokakio au lieu que oloba que non la faute c'est à moi si je suis devenu malade c'est parce que na kombola kininité syndrome d'Adam tolingi jamais ko endosser responsabilité ya faute o nga na sali toujours te nga na endosser en côté to pesa ka exemple to moni président Félix bakena Genève kuna a retirer signature ah te pour eza base mutolobi na na retirer signature syndrome d'Adam on non loba ke ngala lingi na ngana boy na ngai na lingaki te na boy na ngai na lingi na ngai te non responsabilité on ko endosser responsabilité toujours kaka ko rejeter na nzoto abato on commis se faire passer pour une victime passive ça veut dire que non ah ngai nani nazalaki amvoute mutu boye asalaki bakamba boye toza na ba toujours na ba raison kaka te ngai kutu ndenge nazali boye ngai eza na ngai te bango bat basalaki ngana sala boye bango bat batindaki ngana sala boye omoni te eza envoûtement eza kindoki eza makambe belebele papa aza na char aza irresponsable ko tenir foyer na été aza na mwasi aboyana na mwasi abandonner mwasi na bana abali mwasi msusu azosika azoko ko ba responsabilité d'être oh non bozolinga ko faire passer le quoi une victime passive ah te mwasi na yewana muto amvuteye mwasi na yewana muto asali bakisi o ba voir baloba agbaseye syndrome d'Adam toujours ko condamner batou biso ba congolais espère toujours à condamner bon to pese exemple
pour biso lelo mamno sur les canana Congo et za Rwanda na boite na lobite ke nazo nier responsabilité ya Rwanda na mboka na biso bo total sikoyo Jean Goubal o ba invalidé na Assemblée nationale Rwanda muto esengi ba juge ba validé tomoni kuna na ba honorable Dongo ba invalidé eza cour ezali Rwanda mutu etindi ba président cour constitutionnelle eza mabe na biso mote. Il faut te comprendre que nous avons des juges basés na respect éthique, basés na moralité, basés na respect à déontologie na bangote. Toujours condamner les autres. Donc bato bazaki valablement élu, les lo baza invalidé. Et ça Rwanda mutelobi na ba juge wana. Et ça bisote. Et ça bisomo ba congolais. Mais on va toujours makamuna biso lelo Kagame wana azo yiba. Coltan zo sa makaba sali ba nini. Biso mboka na biso eza ko avancer te. Tokochoka à Rwanda. Les gens qui sont autour bateau va travailler na Kabila. Ce sont des Congolais. Syndrome d'Adam. Toujours, dans le caca, toujours, qu'on accuser, qu'on dénoncer baninga. Sauf que au sali li kambu. Tope c'est exemple. Oza mwasi alibala. Bio bake bakangyo na ekobo. Ole on dit makenga bakangyo ekobo. Madope totambola ne pas sala ke ekobo te bama. Yonde bakangyo na ekobo loba nanu oyo ya yo. Ya yo nanu. Mado na minicho nanu bakangye te yonde bakangyo. Ko a dénoncer ka abato. Yepe asala raboye. Yo kanisi kaka yebiso de to yibaka yepa za moyibi. Non. O wana ya yiba ke zaye mais toi accepte. Syndrome ya Adam. Ngala obenga ngo syndrome d'Adam. To vivaka toujours na kati na français ba benga le déni, ça veut dire ko wangana na sali likamutin congolais azalaka boy. Na swani na mambweni. Ngala sali lote. Mais oza wana oza songer. Munoko na yo eza tout le temps na kati ya makamba bato. Chwek. Oba ivore baba. Bakbato. Qui s'est fait na mamba bato. Olingi makambu erate yo te. Mais so makambe kweli. Nga batu balinga ngai te. Mais batu ba olingo ndenge nini? Mama mambwe na ya betelo lisolo na ye. Yo okomo soko kuna comme mele ngo soki papa kalala. Papa kalala pe ola vanda nye kukuna amemia okuna soki papa mbuta mutu. Papa mbuta mutu pe tanga moni susu mama soki elombe akia lobe lié. Nous c'est toujours ça, on est toujours dans le déni total d'avoir commis une faute. Te na salaki na nge loko te. On est toujours là. Syndrome d'Adam. Moi j'appelle ça ngala bengi yango eza ya ngai. Nazo réclamer ngo eza au nom d'origine contrôlée, hein? Eza copyright au baloba en anglais. Ngai na koma sur yango le syndrome d'Adam. Ozo frapper biso ba congolais. Toi accepteras jamais. On n'avoue jamais ya makambo. Bande kunanga. Condiment, hein? Erreur. Quoi accepter erreur, hein? Et ça, le quoi tremplin, il y a quoi prendre. Au moni mutu, ce que on accepter responsabilité que na apprendre na salaki erreur et que ou apprendre na erreur wana et qu'on paie sa opportunité à comme mutu munene. Là on peut ça net exemple. Il y a net ba politicien na biso. Là on peut cet exemple lelo. Président na biso Félix. Tozo yo ka deal. Soki pesa solo soki za lokuta to éviter. Et cause à la sala qui erreur. Mais soki en 10 000 par exemple là le balabiso bande ko na biso na sala qui erreur. Mais j'ai appris de cette erreur là. Na ko sala ngol souté. Akobima un grand leader. Et ça peut le kola ndeti yo maman. Er moko okoza la osali likambo mabe, osali likambo olobeli mwana likambo mabe. Ndima ko accepter le bike te. Makabana na saki mwana nga ezali erreur. Okobima moboti moko a bien. Pour mwana wana na kati na qu'est-ce que tu inculques?
oza ko inculquer notion ya kozala na honnêteté, à comprendre que non naza mutu ayeba kozala honnête, ayeba kozala humble, ayeba kosenga pardon, ko reconnaître makambo na ye, et puis azwa temps ya ko réfléchir. Biso ba congolais tolingaka kaka ko wangana na sali likambo te. Alors tant que yo ozondima te ko sali likambo mabe, situation eza ko s'empirer. Eza lokola navandi na fingi ndeko. Soki na zovana te na salaki na ngai likambo mabe te. Ndeko wana pa vandi na kanda kote na ye. Lokola na ndimi te, situation sa nini. Ya ozomona na kati ya communauté na biso ba relation et oumela te. On a baza ba camarade ba bebani. Parce que les gens ne veulent pas. Il faut qu'à un moment donné, soit on sali li kama mabe, ou accepter le but que non, on a salaki li kama mabe. Tant qu'on accepte, on ne sala pas. Tant qu'on a muninga pardon, parce qu'il y a un moutou moussou aza tellement blessé, azo zelaka ayo kaka malobe ou tu pas ok mon frère, excuse-moi ma soeur, excuse-moi. Hein. En tout cas, les camarades na sa keza mabe. Au moins la situation est calmée. Et toi, tu vas sortir grand. Quand ça raté que son andimi na sala ki likama mabe na miso bala na nga na miso mobali na ngai ndeko kitisanga eza lokwa ba politicien ndenge na lobby soki président la biso par exemple à cause de la salaire raza mutu moi je le concède aza mutu mais soki lelo abando ebisa biso lobby ke bandeko na ngai dilo nga par exemple to sala ki ezaki erreur na moni ke dit lango ezokene na sens ndenge biso to lingela ki yango te nga na sala ki yango na idéologie ndenge papa le baki le peuple d'abord par exemple na kota esika yango après na robongisa mais ndisika ndenge na moni makambo ndenge ezomemela biso e kozala na intérêt na bino te bandeko na nga na ndimi ke na sala ki erreur akobiba lelo un grand leader hein atanga yoyo na hotelema na sima nga bi oui asala ki likama mabe andimi yango to sunga ye parce que na kati ya libulu. Po tolingi te kondimaka. Il faut tondimaka. Oyebi soko ozok tozo ko avouer faute na lobby et améliorer la situation. Soki na lobby na ke na seng na fingio na ke na ndimi ke na saki mabe na sengio pardon. Tant sous kando yo zaki na opona omona ikitisi. Ba konzi oyo par exemple, o bandi marake non to sali likamwa mabe. Baza imputable ya ba action na bango na français imputable na ebite na olinga to lobani andimi alobi ke na ndimi likamwa na sali ya mweza mabe. Bato aboye okomona ba rassuraka et puis baza ko inspirer. Obi pourquoi le lo bato bazo yina bato FCC par exemple. Pourquoi Batoubazo il n'a Kabila? Parce que Abibi, il n'a pas le temps. Il y a aussi un Congolais, pardon, Andi Makete, na tamboli simboko na ndenge kokite. Na baby simboka, oh, batwa FCC lelo baza na katia arrogance. Makambo bazo sala nyonso lelo, oh tozo mona lelo, to komi na nini na comment tozo benga nini na point mort. 7 mois, gouvernement ezoko rakobimate. Est-ce que bateau FCC bazaki bateau vraiment la poste? Non, tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne prennent pas conscience, bazo ça l'examen de conscience que non, baye ba ke mambo ba ça les amabe. Non, pour eux ba mona keza normal. Ils trouvent ça que c'est normal. Yango moni bazo ça la n'importe quoi. Parce que ceux qui baye ba ki kelikabo bazo ça les ali kamabe. Bakoti ka Félix ça ça na comme il faut. Ngane na vana ngana za ko soutenir mamba Félix te mais tozoloba. Bakoka ki kotika ye asala musala na comme il faut. Mais comme ils sont dans l'erreur, na ye moko peza na kati erreur. Tout de deux côtés baza na kati erreur. Muta kondimate ke to sali likamba mabe, to sala makambu, to se racheter, to sala to senga peuple na biso to ndimake to sala ki likamba mabe. Non, on ne le fait pas. Et pourtant, Moutou oya sala examen de conscience. Aoye bake, soko sali faute, eza occasion on m'y remettre en question. On remettre en question ba comportement na yo mususu. Na pesi kaka exemple ya ba juge ya cour constitutionnelle. Comment on a conscience no tranquille. Ovandi
olongoli na ope mutu oza na ope à l'aise mutu. Donc c'est comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Donc on n'apprend pas. On a tous un sens wanaté. Même temps, bah si bah on chance bah le bec erreur matérielle, pas bah mec à corriger erreur matérielle, bah tikali kaka. Donc c'est pour se dire que conscience na bango et lobeli bango et lo monté, ils sont dans le déni total. Tous la biso ezala bien, tolongola la biso Jean Goubal, tolongola la biso honorable Jean Goubal, tolongola la biso honorable Dongo, tolongola la biso Mutuboye. Conscience ezate. Biso ba congolais tous en souffna nini ngala bengi yango syndrome d'Adam. Biso ba congolais il faut tondimaka que to sali likamba mabe. Soki ngala sali mabe na ndimi ke na sali mabe na endosser responsabilité wana to rejetara ngote likolo abatu. C'est vrai que tous en a ennemis, c'est vrai qu'il y a des gens qui ne nous aiment pas, c'est vrai qu'il y a des gens qui envient notre richesse. To yebi biloko wana tout. To tiango na wanga nyango te. Mais ezala ka raison te que pour la biso to sala eloko monte. Ba pesi bambongo. Ba tonga soki banzela so ba so mouton. Ba to ba escroquer bambongo wana. Wana c'est sous Rwanda. Donc moi mon ke balobi ba sata ba bongsa moi banzela pour qui chasse ça congestionné ba luka ba créer ba fungolata pour banzela ezala bien ba to ba ke ba escroquer ba bongwana. Ça c'est encore le Rwandais. Mais on est toujours parce que tous un syndrome à Adam, on n'accepte pas. Quand les gens escroquent, quand ces gens-là ba escroquer ba bongwana lobi na landa yi papa monia le malemba zo ba escroquer ba bongo. Ce sont les Rwandais. Mais on condamne les gens. Mais bateau le baza wana nzinga ya Félix. Bako kabak baza ko critiquer Kabila. Baza ki mo Kabila moyibi, o Kabila ils sont en train de faire la même chose. Et ça peut quoi bisonyo so ba congolais. Tozo be bisamboka la biso d'une manière ou d'une autre. Tozo la conscience té. On est toujours là ba conscience ba sala mamba, mais nous-mêmes les citoyens, qu'est-ce que nous faisons? Nous les citoyens lambda. Qu'est-ce que nous faisons? C'est la question que je donne Kennedy à tout l'arabe américain. Il ne faut pas attendre que l'Amérique fasse quelque chose pour toi. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour l'Amérique? Donc, nous sommes la karaté Congo et ça la pour la biso. Qu'est-ce que nous faisons pour que Mboka la biso et Kende? Soit aux accords tout le temps qu'on se rejette ma faute. Ah, t'es Mobutu, à ça qui bien t'es. Eh, bon temps à Mobutu peut me badailler ko yiba. Oui. Une raison pour yo yiba. Angala robong biondum to robongi sa Congo. Tu fais aux fautes, aux huit ma beba pour aux huit ça l'était au bois qui muninga lobino ke ko bois ka ça était. Yom to robongi sa Congo. Mboka wesi e beba. Mais nous avons cette responsabilité là bande kunangai. Totika wana pona ngai na loba que ba belge tant balongwa ki na mboka la biso nous avait légué en état comme on dit en français. Bazaki na souci que peut-être ba osala que nous allons bâtir une nation. Mais lelo biso même ba congolais, je me demande même l'état bâti que biso l'état eza ko exister. Tout simplement pourquoi? Parce que Moutou a dit ma faute n'a été moi le moukier. Ça veut dire que nous les Congolais, tous des éternels enfants. Tous bana miki otoko la raté, tokotika la kaba miki. Ngam na sala ki ote mama. Eza bébé mutapsopa ki mafuta. Eza ya papi Moutou aloba eto fungo la télévision. Alors, est-ce que moi la moukier bako pesa ye responsabilité? Est-ce que moi la moukier bako pesa ye gestion et loco? Bako pesa ye jamais responsabilité, bako pesa jamais gestion et loco. Yango la mboka la biso ezoke liboso te. Il faut tout accepter que biso d'une manière ou d'une autre, biso sto baby simboka na biso, tom kanisa siko, to baby saki mboka on sikoyo, est-ce que kokite temps biso so to bonga. To bongi sango, to tia. Na zelate mama mambweni, papa kalala, mama elombe, baya non. Ndeko mbuta mutu non.
tolongwa na kati ya syndrome wana onga na bengi yango syndrome d'Adam. Syndrome oyo ya kondima te makambo, ko rejeter toujours faute na bato, ko tenir toujours bato responsable na kati ya makambo. Non. Donc bandeko nanga moi masolo alelo nanga na kabola na bino yango wana neka tolobaka Congo Gold Television eza pona bino. Tozela toujours ba commentaire na bino. Ezala mabe, ezala malamu. Toza toujours prêt pour nous yambango. Mais ça la bien tant au monde a commenté pardon bandeko ils ont l'accès que vous avez intérêt vous porter. Alors souscription donc abonnement et un gratuit. Vous cliquez kaka, vous s'abonnez et puis vous moi like. En tout cas et là au cas na senga ina bino angwana botika la malamu ndeto kutenda mikolo koya. Congo Gold TV, à la vitesse de la vie.